Bonsoir peuple congolais, bana mboka, bana ekolo. Bienvenue sur la émission Nabiso, na plateau Nabiso à Destin Africa Production. Car on est boyebi to la masolo est bien, masolo nenge sengeli ke bana mboka boliga na koiba, pe boyeba na kozo opposition nenge sengeli. Lelo tokolobela sur Wezali ngonga ngunda ebelemi. Ngunda oyo bato bele balukaba masolo, bamsuba ba masolo te, bamsuba ba masolo, mais basa rassemblant, baba ko se bandeko, bandeko na ba Afrique, ndenge bakoma ba poto pour de façon que bandeko na ba support ma pété na mboka batikaka na mboka se kona seko avec tout ce qui se passe na niveau ya mboka na biso na Congo. Peuple congolais okoyeba secret, okoyeba masolo ndenge zalaka, ndenge ni reposo nzela obendana. Mwana abongama akanga bisaka. Gardez le coup. Tokozona sur le plateau, tokolobelo masolo, toko développer, toko pesa no ba itinéraire, ba dossier nini ezalaka, ndenge tambolaka pour lobi ba penga pena na poto, yo lobi mais ba mo wa 10 chiffres na sima, mais ezali peut-être. Pour garder le coup, pour s'abonner, pour partager vidéo yo, pour continuer pour mona ozali ba épisode na kosala d'ici là calamité tozoma na plateau. Merci. So Destiny of Africa, the great production, we are very lucky and very proud. We should be living in Tasmania to have our brother that can record, and produce the best music, record everything that what all you guys want and need, so we've got everything that provides, record all the best music and music. So if you ever need, to record anything, do contact us. Wakati wa majaribu uwezi nyacha Yesu nakutegemea katika fadhili zako Yesu nakulilia katika fadhili zako mwana wa Daudi Merci peuple congolais, peuple bana mboka, bana ekolo, bana kisasa ne minimo boyebi et na kati na plateau na biso na Destin Africa Production toyaka toujours na masolo et sengeli pona kofungola bana mboka miso na koyeba ndeni ya kosala. Émission na biso ya lelo ezali affaire ngunda. Affaire ngunda OK bana mboka bolinga bolukaka bo yeba ti lelo ba mususu babombela bino babombela bino ba secret ndenge ni bakoma na bapoto lelo comme beta tolo ki na koma lelo poto mais babomba ba secret de façon que bino boyeba te nzela nini ya kobimela botika na kaka ba courant de jipon botika kaka ba demander ya kosenga ba 10 chiffres mais dès le fait que l'ité to kobimisa bino masolo poisa na ngonga oyo na ba faire nyonso ezoleka na niveau ya mboka na biso na ngonga oyo ndenge boyebika masolo ngo ezali ya kanambe oyo ezali le moment opportun. Le moment opportun ya kosala nini ya koluka kobwaka ngunda ndenge nini kobima na mboka pona kobanda procédure ya kokende kobwaka ngunda oyo ezali question liboso il faut koyeba. Pour mingi il faut d'abord il faut monter kozala na moi fond ozana mutu pe aza ko soutenir de façon que obima otherwise bien ce que ozana mutu te yo moka ko beti ka mutu na marque na yo koluka kolongwa nanu eloko liboso kolongwa na kati na kisasa pour ozali musika na ba ozali ba mboka oyo excusez-moi mboka oyo ozali ko eza ba frontière ya kobima en dehors ya pays. Ozali moment opportun na ndenge mboka na biso ezana insécurité pona kobwaka ngunda bana mboka bana ekolo
na yebisi bino na ngonga oyo ezali ngonga oyo ya kolala lisusu te po mboka na biso ekomi na situation moko oyo ke mutu moko azali na solution en main te ezosenga ke peuple congolais aluka moyen bima d'abord obima na mboka po oluka ovandisa masolo na yo mpona kozwa makasi ya kozonga na mboka kobunda mpona ekolo olingi poto nzela yango oyo mais à savoir que bato nyonso te nde bakendaka poto po bwaki ngunda peut-être bikeyama mpona kina bwaki ngunda na okende poto mbala moko te kokende mikili ezodépendre na esambeli na yo na niveau ya bureau ya HCR ya niveau ya Haut Commissariat ya Nations Unies. Pourtant, au bwaki ngunda il faut comment d'abord ya kosamba okimeli nini olikaki nzela nini pourquoi ozala mboka oyo papier nini ozalaki nango eloko nini esali ke okimela na mboka oyo bamakambo eza ebelebele mais toutefois tokozonga wana mwa nsima topesa bino mwa batouche mike tozonga wana na côté définition moke ya côté ya masolo ya baréfugié selon ozali statut ya Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de HCR. Un réfugié est une personne qui, en raison d'une crainte fondée de persécution pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique et hors du pays de la nationalité, est incapable ou, en raison de cette peur, ne veut pas prévaloir de la protection de ce pays. C'est pour cela que nous avons dit tout le temps accueilli le Mboka, c'est avec ces raisons-là. Et maintenant, avec la fonction fondamentale du HCR et d'étendre la protection internationale aux réfugiés qui, par définition, qui ne bénéficient pas de la protection de leur pays d'origine. Parce que dans le Kimoana, il n'y a pas de protection au niveau du Congo. Aux qui m'a insécurité. Insécurité dans le sens que Kanambe a barré tout le peuple congolais. On a d'abord un grand réseau moko ya gaillard à savoir ya kobosa na ngote na mutu. Là il s'agit d'attendre tout. Ba koko ba leki ba tout. Il faut que bimisa masolo wana. La pierre angulaire de la protection internationale est le principe général admis de non-refoulement qui interdit l'expulsion ou le renvoi de forcer d'une personne vers son pays d'origine ou sa résidence habituelle antérieure où elle peut avoir des raisons de craindre d'être persécutée. Ce sont des raisons que le pays à la question où Yoko Kimelela, Bakoki ko benganate ko refouler sans que ba protéger yo. Ba protéger yo pour la vie qui au Kimi persécution moroboye na niveau na biso na Congo. On ezali ba na pesa ba bloc ozali ba bloc ya kati ya makambo ya Haut Commissariat. Peuple congolais, aux alliés ngonga kolamuka, ngonga ebele mito la muka to le kana ko bimana libanda to le kana ko développer masolo libanda to le kana ko kobisa libanda afin que mutu nyoso ko yana ko bundisa ko kolongola ozeli kanambe na kati na pouvoir asimba nduki
azala na mosolo aluka na kozwa pe ozali ba soutien ya libanda. Parce que ce qui se passe maintenant au na Congo ezali ete mutu moko taza ko lebundisa Kanambe asimi minduki. Le seul mutu azala minduki na ngo ezala Kanambe. Bale ya obi eta kofia loba ki batunaka mutu asimi minduki age na été parce que okoko no bunana nini. O banda bono ki no selo tu na age na eta asimi mbuma. Aba to mbuma. Na yango peuple congolais ngonga ngoyo affaire ngondeye affaire ngonda ebelemi ngonga ebelemi bo s'abonner bo partager bo commenter to continuer to tika masolo to continuer masolo. À vous de le dire. Gardez l'écoute, tous on a la plateau. Merci. It's not crazy, this guy here. We are all here for Destiny of Africa production. So, oh, I was confused? No. I still know what I'm talking about. Destiny of Africa production. So that's what we're talking about tonight. It's all about Destiny of Africa production. So our man Lopez. So what do you think of Destiny of Africa production? Have you ever heard of Destiny of Africa production? I think it's absolutely fantastic. Absolutely fantastic. I cannot recommend it more. It's brilliant. Merci bandeko na kozonga na kata plateau biso le suskane boyebi masolo ya kitoko masolo bozala nango boluga toujours o to memeli masolo ya ngunda faire ngunda vraiment na mona ni to kosukawa. Mais na retire no mois de temps miki aux ali première partie en ngunda deuxième partie na to pesa no ba itinéraire comment ko kendo ko ngunda na nzela ni kokotela ni place ni foko lekelela. Bon continuer ko s'abonner, bon partager ba sango. Tout le la deuxième partie na biso aux alliés à itinéraire na kati na ndenge ya kuboka ngunda affaire ngunda ezongi affaire ngunda eye affaire ngunda ekofungula bana miso bana mboka. Merci et à la prochaine.